Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous écoutez Biso Kuna. Mbote na baser na ngai bazana na kati ya Paris baye kozwa repos batamboli na ville ya Paris siko baye kozwa repos na parc ya Tour Eiffel. Alors na landi baona zo comme intervention na par rapport moto na na réflexion. Tozolo bien na réflexion par rapport likamba âge et ko affecté na couple to âge ezakaka numéro mais bolingo mte contact. À vous. Isabelle en direct de El Paris. Voilà, Motuna, Ezakaka Motuna, Ezang Pebiamite. Bandeko Rangambote Nabino, de partout où vous êtes, Papa Lumière, je te salue aussi. La team réflexion, toujours les abonnés. Wanande Boza Yanga Yamitema. Bonjour, Aïe, Maman Suzanne, Aïe les Soufou, pour la Roussola Mouké, Denga Masolo et Kende. Voilà. Yeah, pour la réponse, est-ce que âge et koki quoi fêter na libala? Na koki koloba oui et koki quoi fêter, tout comme pe na koki koloba non, ça fait rien. De l'autre koloba que âge eza nango kaka numéro. Libala ezali bolingo compréhension na maturité. Voilà. De tolobaka droit aux femmes, honneur aux femmes, donc na bananga babasi. Ceux qui moi aussi déjà ont décidé que nous avons mobile aux aliments par rapport à ça veut dire pour fixer autorité ma capacité. Pour fixer autorité ma capacité na témingi. Côté on a comprendre bien. Yeah, pour fixer autorité mingi dans le sens que biso basi de nature, tout ça ba maman, tout ça déjà na moins de plus wanangai. Ça réflexion na tout ça na moins de plus parce que na ko peut sabino un peu d'exemple. Ce qu'on dit moi na yo il y a 13 ans, on pas le tiki na balé qui na. Obimi na retour na yo pour sentir différence. Ce petit qui moi na yo il y a 13 ans il y a moi si na balé qui na yo na retour on peut sentir que maman zala qui na kati ya balé qui na yo na kati ya bana. Voilà, mais autorité mon to za la kanango, soki des choses à la mobile tu dis comme moi na muke pour épais sa sens. Soki mobile no azali ya mwana muke oza mukolo. Pour tia ki boyaya te. Pour biso ba yaya to za la vraiment ba yaya devant les qui na na relation que non, c'est moi la grande sœur, toi tu es mon petit frère, tu t'étais il y a deux fois. Quand je parle tu parles pas voilà. Pas de voilà pour s'amuser. Mais tandis que ça mobile na yo, mais à un moment donné, faut me tenir ici pour moi si qui boyaya, peut-être qui boyaya te. Donc ils ont autorité na sens où on a évité. À comprendre le signal de votre situation. Voilà deux raison. Donc la mousse na ko lo barake. Soki yo ndimi mobile na yo ya moi muke par rapport yo. Parce na yo, yana on m'a bêté. Ils ont des kaka yeba place na yo ki mwasi na mukuse c'est Isabelle na comprendre ndenge wana yeba place na yo ki mwasi tsaye na place na yo ki mobali mais comme ça endele ki na yo te
kati ndako yango. Voilà, maman Suzanne, bien qui qu'on s'appelle non ma soeur. Tu vois? Et là comment to bosanaka, ce qui exemple ngai moi si na si mobile ya mwana mukie tango na loba mwana mukie ezali ke ngai nazala plus âgé que lui. Ce qui ngai nazali plus âgé que lui. Et sali ke na banjo gangela ye. Et sali ke na ba bazana pembeni ba sentir que c'est moi qui domine. Et sopaka mobilité et longolaka autorité na respect à mobilité. En soi aussi, yo moko pe autorité na respect na ko. Je sais pas. Oui. Voilà be sololi ezande mwana. Ona ngape na ko baka na okika na mai na yo ke. Ai ezala ngo eza numéro mais moko pe e contacta par rapport à raisonnement na biso ba. Ozomona. Na ndenge nini ko neto ebaka déjà net na ndenga ya mwasi na mobali mwasi kobala mobali aza mwana moke déjà toyebi ke mwasi déjà adevelopaka mbangu par rapport à mobali na moto boye na nature ndenge ite ya biso mwa moke tozokomprendre ke tobengi mobali zoba te mobali aza mayele mais mwasi alekaka mobali na mayele ozomona na makambo ebele na makambo ebele ozomona donc na yango kobala mobali oyo aza mwa moke donc yo mwasi ntango ozondima mobali ya ndenge wana zala prêt ya kosupporte et puis bokola donc yo ozokola ozondoda ya mokolo na makanisi mpo oza mokolo yebake mwana bato aza mwana moke par rapport yo donc Sœur Suzanne, on a des accords. On a des accords, Sœur Suzanne et Simba. Moi, on a battu des lignes. Moi, on a fait un collé, puis moi, on a battu. Moi, maman la banque. Si quoi, tu ne pas à moi, la maman la banque. Tandis que je peux moi, mon qui au moins qu'il faut savoir moi, c'est mon colo. Il faut coller. Non, on a pas le babou. Sœur Suzanne, c'est quand on a des accords. Pourquoi tu as des accords? Maturité et ça, la âge à mon. C'est la mon français balobaka taille fait pas l'homme. Moi je peux rajouter maturité ndé. On peut savoir un exemple. Mobile ya koki kozala na 45 ans. Moi si na ya azali na 40 ans. Okuta mobile wana aza vraiment immature. Autant le lobi que oh mais tata a 45 ans, azomona ne 45 ans na immature. Mais au recoute couple mususu, moi ça a 45 ans. Mobile a 40 ans. Au tali mobile le dit non. Mobile a ça mature. Donc pour la maturité, ça veut dire si on a qu'elle a maloba Sœur Suzanne ezali ke yo mukolo soko lingi ozwa moins âgé que toi, faut la la mature. Éviter. Vous avez pas la raison, on l'a m'a dit. Mais quand la loi dit liposo, mobali, oh ya sera mobali déjà la moi c'est déjà na écart il y a développement na ndenge tout kanisela. Ozomona mental. Ozomona. Sikoyo ntango yo ndimo mobali na yo ya mwana moke eza pe mabeti. Ngana lobi te eza mabeti. Ça bien comme rendre problème dans nos hommes que oui, bolingani et comme que bon continuer si vous vivez dans ce dernier mois sans autre là par rapport à niveau de maturité na yo ndenge c'est Isabelle lobby na niveau de maturité na yo zomona ke mobali akokoka ko join yote zomona pona nini po mobali déjà de nature donc moi c'est déjà ko la rambango ko mobali liko nango moi si susu za mukolo susu ya mobali donc zomona ke moi gap wana e ozala kaka liloba suka liloba suka pona ngai ezali ke tango tozosala ba choix ya couple il faut bien réfléchir libala ezali âge libala ezali compréhension de notre koloba amour surtout on a pardon maturité. Si tu es mature mon frère
ozali na mwasi oyo olingaka azali plus âgé que toi oyebika azali sage azali intelligente zwa ye linga ye vraiment soki yo mobali ozali na mwasi pardon yo mwasi ozali na mobali ya moins âgé que toi soki oyebika aza mature et couple na bino relation na bino eza nango compatible pourquoi pas donc mpo na ngai âge ekoki koafete bolingo te wana ezalaki ngai ya bino ser Isabelle. Mpo na ngai nakoloba nako-encourage na ngango te mais bao bakutami na basituation wana donc bonne chance na bino soki epesamaka bien mpa na bino donc bien mpo na bino toza mpe na baka mosusu oyo toyebi oyo peke ekendaka mwa gauche droite donc yango wana mpo na ngai nakolobaka bongo en tout cas merci na balandi na biso